Kinda kosa kindu bango ndo pesa nga mibali to bimana mibali wana poto yeba moyo kofuta nda kuna yebisa yo te obanda kala wana yose kinga te ponga bite yalo baki ezalaka bongo yango na okoka ti na ko atoko vanda te nazo seni makila donc kokaite yango wana yo po bando sa kindumba apa koza lesbienne ya ndeko mwasi wana yo po bando sa kindumba ezaka ese akalanda proposer ngango. On t'a proposé qui yo pour aller au boyete. Ah maman, na boya. Et le collègue me suit tout banda tongo to beta 3 jours 4 jours et le collègue exact. Ce qu'on a dit bon t'a proposé un bon na boya pour ani. Dans le niveau ya zaboy, dans la sur la 3e primaire kasi kasi na 3e primaire. Ce qu'on a lu quand on a tanga, azo te fils ya kolia. Depuis bo bimi nanda ko la ya papa la bino bo meli. Et ça déjà 5 ans. 5 ans. Bon, on a papa. Tout le monde a un œil, tata la n'enganti, tout le monde a un œil. Ota la boye, et mon akeda, tu as bimé les balles, ça est normalement mouké. Ça c'est vraiment mouké. Yazamine. Amine en Gazan. Pona na pokate yana biso za mbongo te onto abosunga biso pisa so ta mbongo yana nga mema na hôpital minene. Baswani puta basombela ngapi bakisi na mela po bona ko ate makila e seninga makasi osunga eloko nga na lokota yo na yeno na ndaku na nga kangaki na makasi na ah mama de aso sa te ngapala bibele de bola ngapasi oya we sopangu ya nayo na mabota sopangu ya nayo na beglizi ya we sopangu ya nayo na banation nguya na yo papa nguya na yo ya we sopangu ya mokondi sopangu ya bomana beka sopangu ya mokondi sopangu ya sopangu ya mokondi sopangu ya bomana beka sopangu ya mokondi. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bobengela ngai bobengela ngai afana modi vina ye. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzamba pambola bino, bisiki ezwami bino. Vraiment, la lomesolonyo so bomesana kotala rabiso. Nzambe nanga le na pambola bino. A pambola pe banderonyo surtout bazara toujours branché pour na Rolanda émission au Bravo Jésus. Eza ko édifier bino, ezo pesa bino ba conseil, ezo la bino lignée o esengeli vraiment ya malamu. Nzamba pambola bino. Apambola pe banderonyo so ba soutenaka émission au Bravo Jésus, groupe ya Bravo Jésus. Nzamba pambola bino, nzamba pambola papa Eli Sinandu, ainsi que papa Monsolo, ainsi que papa Zara, Kachama Bisiko Zali, na pesi yo mbote na banderonyo surtout vraiment. Nazanga mo na plateau te nazali na baleki na biso, na kopi koloba. Oyo mabenga ibiso na téléphone pour na koya ko kabola makampu na bango ba ye nango na pesi bilongo ngote ya mbote kombo nani pardon divine ya bonjour maman kombo nani Emerance boza ndengeni tulai leki boza yana leki nani yaya yonde yaya. Ok. Bosani, bosotanga, bosalaka. Ok. Topé sans âme, merci bon to solo là, d'accord? Seigneur Jésus, to tombolo, to commission, to péché, merci.
tika ete kembo pe lokumu ezonga pa na yo totiki moma ona saloboko na yo ngoluma na yo na bomoi na biso na ba vie na biso pe maano na ba ndeko zotala biso maano na mboka Congo tika ete loboko no ya nguya ebikisa ekangola na kombo Yesu Masia amen Amen. na bandi na yo ya divine nini memio awa ya divine boyebisa biso problème ezani boyelo ememinga awa elememi biso awa eza concerné ya ndeko na nga mwasi tobandaki kovanda pa mama mbanda mama ya biso ameni biso vraiment vie dure ok tokokaki kosupporte te eyaki arrive ke ndeka na telenga na kaka mpona luka eloko ya kolia mpo topartage na ndeko na nga mwasi nakutana ye na se ya moko boye amona ngai vike amona ngai na parasi na ngai epesaki ye pasi abengai ngai abandi kotuna ngai mpe abandi korépondre na baquestion esalaki motema pasi apropose ngai nakomovanda epai na ye nakomai mpe kofanda epai na ye nde apropose ngai nakuta ye komi ezali oyo ngai nakanisaki te nakasi peut-être ozwa ngai leki na ye mais ayebisaka makambo mosusu moye mpe naboya eza te donc akomisaki nga kwa mwasi na ye ye mwasi nga mpe mwasi nakoma neti mwasi na ye tona ndi ofanda kuna alonda mpe kosunga ngai namona ye kaka ndeko nanga mwasi ndi atike kuna aza bien te na propose ese wana nabekwanga na ovanda epai na yo soki okondima nazwa ndeko nanga mwasi tobanda kovanda ni awa ye mpe aboya te andimaki eyoka nayebisaki ye se wana makambo na biso mibale esuka na biso mibale ndeko na nga mwasi ayebango te nga mpe na obetele te nzoka nde na nsima mokongo na nga se wana apropose ndeko na ngai makambo oyo na raisonna ye teke na kobetele to ya koyeba ezali aseka na biso mibale me ayebisi ye na nde moko boye na nsima na nga so naza te apesaka mibali so nga na déplace leki mpe motema makasi azobombela nga kwa basalaki aliasi babomba azobombela nga mpe mwana yeba eza te nde kaka nabimaka na ye ozonga na kote azosenye problème yango eza nini leki aboya koyebisa ngai ya eza nini aboya koyebisa ngai jo mosuka nde nabima na ye ozonga boye na yo kuta pike crise donc apike crise wana tokende opito toyo ozonga nakoma otuna ye akoma orépondre nga otalatala se wana yebisaki ngai yo mpe vi na biso tosalaka eza ya kolinga mibali babimi na yo bapesi yo mbongo akotisi nga morale yana yango nde kolinga ye na minute oyo nde aza boye problème nde eza grave soki mpe makili ekangami fo basali fo bakotina hôpital minene mbongo mpe eza te ye se yango toyokuta aza taka nisi biloko nde nyonso akimi na ye toyebi te tobanda olikele wapi azina mbongo na garanti sikona banda osukango na wapi na ozwa solution wapi yango namona émission aka na masa mokolo ya bino l'émission bravo bolikela biso solution ye se yana yala azata mwana mobali wana mema ndeko na ngai naza mposa bapedre ndeko na ngai te natikalaka na ye Yaya, comment Emerance. Pardon? Emerance. Yebsanga Isaïe ndeni. Okomi bukuna ndenge nini? Yana nga mwasi ya divine. Yende mutebisaki nga boye. Akutane ki nga grande sœur no bokaka ndenge akenda kolukela mpona abokola biso eloko ya kolia. Le grand sœur wana ayambaki ye epa na ye na ndako na ye. Nde amemaki nga na ndako ya grand sœur wana. Grand sœur wana yesinga boye biso awa tovandaka mpona ngai na ndo peso mibali mpona yo bima na mibali po pesaka mbongo tofutaka ndako koyebisa ya na o divine te tenga pe na bombaki sekele pa bombisika bi pe divine aza lezibe nga na divine tobimaka basi na basi divine pa kinda kosala kindumba libanda kumba sekele
Ninga pesa ki nga mobali wande to bimena mobali wande na koma ki na zemi de na yeko yebisa yeke na koma na zemi te ko bete ya na ote sekele so akabiso balinga moko na yeko yeba ndenge nini ya ko gérant alimbala mako na ngai na cancer wande to kenda ki bo hôpital mo boka ya mike liba ki ko sala nga ba yeko lungula nga zemi me makila na libumu ekanga mino ko kate no ka libumu pasi no seni pe makila te amona ki no seni makila bongo ndazo ki valise ne bonga sundo nga pe na ko na se makile banga bende 35 na ya divina yaki ayaki kokuta ngai oye me asini ndi na ndoko te sote ye alobaki bino mbale bubima po kenda ko sa kindi bango ndo pesa nga mibali to bima na mibali wana po to yeba moyo ko futa ndako na yebisa yo te ubanda kala wana yo seki ngate ponga bite ye alobaki ezalaka bongo yango na ko kati na ko atoko vanda te nazo seni makila nete soki eloko nini etikali nga na libumu yango totala ki bravo na TV yango to bo soutenir biso sunga po ya na biso mimana hôpitali basokola bayeba ndeni oswane nga libumu bapesa nga ba traitement na koka te tango kende balongolo zemi wana ya yebi mobali yango yepa ye moto ande kopesa nga mobali wana to bimaka na yepa yebi mobali yango to komi boelika mno seni makila ndenge akimi to bate to bandela ndenge ni to suka ndenge nini olobi bozaya na ndako donc nde boza boye papa abino azali papa azali papa aza abandonani biso kipa makambo na biso tala na mwasi na ye mwasi wana bando onyokola bino anonyokola biso makasi donc kokai te yango wana yo mpo bando osala kindumba apart kozala lesbienne ya ndeko ya mwasi wana yo mpo bando osala kindumba ezaka ye sere ala nde apropose ye ngango kai mta proposaki bongo ntango aproposaki yo mpo wana oboya ete mama naboya eloko olia misuli tobana banda ntongo tobeta 3 jours 4 jours eloko olia eza te siko na via bongo moto apropose nga bongo na oboya po ani na ndima tongo mpo nasunga ndeko na mwasi tala niveau ya aza boye aza na so na 3e primaire kasi na 3e primaire siko na oluka ndeko na nga tanga azwa te fiske ya kolia ata kuna ya test tata ya kolia ya bongo penda na boya mama papa biso akipa biso te akipa biso tata na yebisa papa tata biso ko akipa ka biso te na yebite so batia ye wapi na yebi te amona biso ko tata loko te ya privilégier mwasi na ye o mwasi na oloba ndi oyo ya olanda ngo biso akipa biso te siko muta proposer nga bongo na boya mama na minute banda bobima ndako na bino oyaka ozwa leki no c'est-à-dire oyiba leki no ya oyiba biso kutata tobimi na biso mutu akipa biso aza te nazwaki na zwi ya na voi normal na okipe biso tozali ntimba bamona biso kwa bikieko to ata na valeur ya ndako tata bakie na bango nango alanda biso na ndako na to na valeur te depuis bobimi na ndako ya papa na bino bowumeli esali déjà 5 ans 5 ans bomonana na papa te tomonana na ye tata na ndenge nzela tomonana na ye te kotala boye emonaki ede oti obima libanda ozali na mwa moke azali vraimen mwa moke ye aza minere aminere nde azana yaye oyebi place yango bakende alongola ozema te nayebi te moko hôpital mo boka ya mike okanga eta esika te siko ezosenga nini fo basala nini balave libumu mpona na akoka te yana biso aza mbongo te onto abosunga biso opesa biso ata mbongo yana nga memanga na hôpital ya minene baswani eputa basombelanga mpe bakisi namela mpo boye na akoka te makila esenenga makasi déjà bokoti na mpe échographie te tokoti te mbongo eza te mama siko nalobi boye bolibisanga nayebi ke boye na likambo ya pasi na mekopose bino mwa baquestion mike na kindumba yango nde bobanda osala ndenge banda oyela mibali yaya obanda ozwa combien ka ba 2000 francs ba 1500 wana bondo vani wapi kota paka Juma
vie à dire, hein? Très dire. Yo pour bando ozo ambongo te. Parce que nous avons un kabula na 10% zai o etikala na yangandi. So na minute ozo zo ina téléphone. Mais on est peso les katé. Mais on est zo les katé. C'est pas telle chose juste moi. Bino de bo benga e bo zo e te po ayebi ba numéro ayebi numéro. Ayebi da ba numéro na biso déjà. Azobo yo yamba. Peut-être même sou na ebité so pour ko meka bo benga e a ozo biso la plaque na ebité. Biso to benga ki déjà. To meka ko zo ina téléphone. Nzamba sabso ngulu soki ngunge ko pesa mapona aya. Mais na lingi na lobala bino lo moko avant to paiement. C'est vrai que bobimi na balabala muta souhaita ranzela ya vie à raté. Parce que auto kutana nango nzamira ande ayebi. Nzela obo tambole kindumba eza nzela malamu te. C'est vrai que pas ces alaki, c'est vrai que moyen et on sent les locaux ezalaki te. Pour papa na bino ki para bino te, mais ezalaki nzela ya malamu te o tambola bongo. Et puis bakindumba bozo sala bénéfice ezati. Talambon azo memele mibali bazo pese bambon. Est-ce que ba pesa ke peka ba 2000 ans peut-être ba pesa mobali wala yo azo pesa ka bambon mo bo pa yibi koza mwana mukie. Parce que likolo ya bambon wa mikie tala situation komi na molelo. Nzamba songa biso aye ba ndenge ni yo songa biso. C'est que ata église okenda ate. Nzamba pesa biso mu Congo skoto ke église poto sani. Te ya koloba bongo te. Koloba te ke nzamba pesa mu Congo, nzamba pesa mu Congo ndeni. Pourtant mama biso kufa ifa tala na simane ni ezande ni pona bana. Il fallait tika mama biso na ba poso mama biso za ki onyo se ni komina biso te. Ça nzamba pesa biso mu Congo. Te nzamba wo pesa biso mu Congo te ya. Nzamba wo pesa biso mu Congo te. E mususu pe lelo nzamba za posa visiter bino boyeba te. To souhaiter makambo ekomende kona ote. Mais yaya faut ça l'effort otika biwa. OK. Otika mama. So iba sungi bino botika. Otika eza bote na ça que on va pour la passe, ça on pour la passe. D'accord. Je pense que toujours joie pause vu que étant saté à maman abiso ya moi na biso eza malamu te. To kanga ependate to ka moyen to mekata na lolengi na biso ya kusala auto kukosala mais lokola mukolozi ndeko mwasi wana yela ke ayela kandeko na biso mibali c'est que toyeba nini toyeba ko ende muta amema ki nzamba sula biso basi na leso ke ayaki to pemi muke tozo pema muke puis tozo na bino pour que to solo d'accord. Merci. Obengela ngai bobengela ngai afana mobile vie na ye. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom shalom peuple de Dieu, opération Sunga orphelin alia alata pe asepela la fin de l'année. Ndeko nyonso to ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike esike bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti Kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et le religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister au soin ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Soyez bénis et bonne fête na 2026. Que le Seigneur vous bénisse. obengela ngai bobengela ngai afana mobile vie na ye.
Voilà, merci beaucoup de retour na plateau na biso. Nzamba pambola bino. Orphelinat biso ezali na matete na Viaza numéro 27. Référence na biso ezali pour matete. Banunu wana otunika orphelinat Bravo Jésus. Toza wana toza besoin ba soutien na bino vraiment. Osunga ba na biso baza vraiment na besoin na biso. Osunga ba veuve ba vieillard et oza mala mingi. Ah toza na ba na biso mibale, toza na Divine, yana Hortense. Yemérance. Baza ba na biso. Nzambe. Baza ba na biso. Likambo eza ya pasi, eza na bana mususu lelo bazo vivre makambo onyo surtout. Ngana na mwana moko do bana bazo souffrir. Vraiment ba parents bazo koka vraiment kozwa responsabilité ya bana comme il faut te kobota, surtout makambo ba divorce, moi si peut-être akufi bazu mama mususu na ye ba te bombandango ndeti mama na bango azata kufa. Babali yo bombandango ye nango na mwasi oyo mona te na comprenara te ezalaka di ya nini tosali effort tozweli bino ndeko parce que état oza nango ezosenga nayebi te lokola no okoti ni radio te ou osali échographie te nde moye todétermine te vraiment qu'est-ce qui se passe malgré docteur asimbaki alobi ke bamakili ekangami mais échographie ou bien nini nde ekodétermine biso ekodéterminer plutôt qu'est-ce qui ne va pas na kati nzoto mwana biso. Je m'excuse. Bakotela ndeko. Ya bonjour. Tout ça nako? Oza bien? Prenez place. Osa nga jio bezani. Jani. Bosko bengi ngani a. Bengi sko a plan. Boto solo ya hotel maboko fanda te. Tenga na fanda, tenga na sifunga na bima ngana fanda, tenga fanda kwani. O fanda te kwani. Ngana fanda. Yo yebi bandeko te. Na yebi bango te. Okosi yo yebi biso te. Mama na yebi biso te. Na binga yebi. O yebi biso te. Na yebi lo wa. O yebi ngawa. Bonga yebi yo. Yo yebi nga. Na tabi yo yebi nga. Na yebi yo. O yebi nga wa. O tu ngosi na yebi. Paka duko tu no fanda o yebi na divine. O yebi véracité. Na yebi yo te nga. Mama na fanda te parce que yaka fanda na fanda ni. Pardon limbisanga nde na binzo na boko. Fanda na. Bongo bato oyo yebi te biso tozwi numéro nonde. Mama na bi na yebi bango te. Na yebi ete. Oyebi pe ndeko te. Na yebi bango te. Na yebi bango te. Ozo wanga na kaka o. Kuna mona baonde kundenga na ye anga yebi bango te. Na yebi bango te. Yebi ngai te. Na bi na yebi yo te mama na yebi lo wapi. Omona nga pe wapi. Na paka juma tozala nga na yo. Na ndeni. Bando pesa nga mibali. Ngai. Mwana ngande ko. Ngado na pesa ko mbali. Apropo menga no hôpital mikile. Yo yo mabe. Na mabe yo na biso. Mama na yebi yo te. Ngo me manga ni na bi na yebi yo ndeti. Na yebi yo te. Yo yebi biso te. Na bi na yebi yo te. Na bi na yebi biso ko ba na bi na yebi yo te. Ata kuna ndoto achika komona o te siko nini? Yani. Yo eti ndoki makasi. Oh, kindoki. Yo yebi te. Bon. D'accord. Yo lobo yebi bango te, bango ba bi ba yebi yo. Yo za lesbienne tote. Na lesbienne. Bosiko bango ba yebi ndeni ki yo za lesbienne. Oh, bon na yebi ba ndeni. Oh, kasi nga question na ngeza wa oza dora to dora te. Nga dora. Dora. Kasi ngona ka dora ka elo moko ka. Dora, ezara elo moko o changeango dora to eza fenda dora. Komo la nga eza dora. Komo la nga dora. Kasi yango na to bengeli yote. So ya yebi komono ndenge nini? Ayebi ndeni ki oza lesbienne. To bon to su numéro non ndeni. Po bango mbapesi biso numéro na. Bango so ba obenga o numéro ezo lokate. Bon yaya. Oza yaya, ndenge ozoki courage ya ko uta na ndako po yawa po to solola. Mutu ozo lukazo mwana te ye sobi moyen za ko poser ba question a répondre yo pour na ko ba ndenge ni ala tsa mobali oyo achaki ndeko zemi po yende yo pesa wana pesa mibali so la na mama ngaza pesa swali kusuti na ngaza ka luka mo mobali alobi manende ko na alo pesa mo abalo pesa ndeko na mobali na ya bimana na ndeko na mwasi alukele solution ko te opite po ala pesa peta ndeko na ngate do ala diaki na ndeko na ngate po mene ba via die buzoba o
naiki na kuna gavile kina na tina ko pito sunga e po o ngala ngala zo ngala suka leki na tina ko to tinde banza mabe luka ngamba na ko to boye bana na e po ngala yebete pa yebete luka il passe à solution de kuna mwasi omona mukilo ko sungiza mabe osunga eloko ngala lokota yo na yeno na ndaku na nga kanga na makasi na kanga na makasi yo wangani awa ki oyebi bango te komi suka na bona makasi na kanga na makasi te asape mwa mukete soko ye no zoki na lokota ke asenga ki place ofanda ndinga na zoki na tina ndaku na apopo senga lobi na la leki na nga to na passe pesa ko lala ezati mabi et pas le problème que nous parce que to sungana ayaki na leki na ye ba senga ki pesa ko lala ngape na futela ndaku na nga yango na ebiseki na bi neza boy awa mamba olianga na kipa mamba oliana yote pepe fosa ondo linga mbalo za mwasi kitoko ondo linga ba mbali na yo ndo pesa yo mbo pepe ye pesa la ki pepe aza mwa mkete ba soka liboya ki ngana ngana kangira makasi anti maki ngana kuta makasi ana kuta nini ana kuta nini Pardon, est difficile. Oh Seigneur, Mama pesa ngakanda po wanga ala luka kaso tabe ngamo bayi wala mama. Kasi boy na bakela ayo kapasi. Na bakela boy to sola ndeni. Kai fanda kimia to so solution. Ndeko no za pasi to boy te me fanda kimia olanda ka makambu ya oloba pwani. Ya dora. Na lobi boy. Osunga ki bango to boy te. Mais ko sunga na yo ezalaki conditionné. C'est-à-dire au pesi mutu esika rola la mais au pesi condition et comme il y a condition avant là il faut ça la boy avant là la pananga il faut chambonga rolia to boité est-ce que vous êtes conscient que bana o mi balia lobi ya lobi à ça les pendant 5 ans son na ndo tangara âge na e ça prouve que aye pana yo em pas aller mineur moi na o comme na e boy attendre ozo ganga wana baza bana mikete soki yaza mukolo bongo yaza mukolo mwana o nano atteindre 18 ans te makambo nyonso bando tinda ye asala eza lokola ozo forcer. Deuxième des choses, est-ce que ozoyeba ke risque oyo ozwi yo memi etina kati ya hôpital
ake kolongola zemi na mboka na biso loi wana ezalaka te au moins que mutas à la femme mariée zemi est compliqué mobali na ya signé ba melté ça la logique mais yene ngaza boyo ke longoli si ezemi et puis que so ba fundi o ba kangalo est-ce que oyeba mo eza loko ozo torturer mineur yo ebite ke ba kangao attendez ozo mata wana soka police ekota est-ce que yo obika mobala ataki ezemi oyo bando ko pesa ya zawa po toza kuna makambo wana te problème na biso bakango te toza na problème de kwa bika mobalo ataki ezema zawa po yo mto yela ke mibali Aza moi mkite parce que mibali nga yela ke za mobali nga za moko zema za mobali moko pesa ngaka zema za mobali moko ko na ko yeba mobali yo ya chaki ezemi bo tuna yeba ko abi mobali achaki ezemi yo mtoyela mibali te parce que mibali bela ndo bimana yi o abano bimana ya kita sa mwa mkia sa bebe ba asinga mna ngalo kelo kangela makasa adora na makambo wana bongo ti atanga ngoma mubali makambo esila atanga ngoma mubali combien abega atanga ngoma pesa makala yoka mama na zo na tawo ka buzo boti te c'est là na tawo ka suka buzo boti ça fini ako suki awa omoko mbanga na te acha na zo suka kuno obi ba te po o tsolo ngolisa mwana batu zemi so akufi yamo ka biko to bangina mema kolo zemi yo ko mema kiye o tunaka finanga donc mema ke balongole se ko tunakinga papa nango bongo te utaza déjà to sila na to lisa tanga koma mubali est-ce que vous comprenez danger l'autre traité mamna kimi o ningo mema bongo poani tant si qu'on a loba ke no bazwa la police ba kotisa apo bazwa okima kipwani okime pwani okime skopwani na lobi ndo bezi so masanga tolamu na suki lelo ninga bosa échange de parole siko totika natika nanga kasi so yo loba yo linga ka loba pwani opesa kala to ngolo bazaki mwa mke kasi te bazage mona problème ezate yo la na mambo na te yo luka se défendre te boyo ebite ka luka se défendre yo la na mambo na nyoso ndeni mama nanga dora ndeko na ngaya classe nazolinga na te yo na ndenge moko ya kimia bovanda quand même na bandeko famille ekotaki na kati de cette façon bosala makambo eko créer lope ba problème. Pourquoi? Parce que jour en balobi au monde qui a so saigné makila yo bimi na biloko no ke ibatu ba témoigner au bazali là les na eti aya ki so ki sko ya na azwa ki mo retard pas azaki ayo kutale ki na etamo ko yoka au monde makambo zo sala boye na l'état o loba mamwana ti dans l'état o loba mamwana ti oki o matano boyo kiti yeba kendo oza boza raison te. So qui adulte n'a comprendre. Mais ça mineur, tu connais tout ça, tu traiter makamba, tout ça en face à mineur. Alinga linga te, au sali acte moko boy o ezala raté. Excusez-moi na keno bongo. Na tuni ya suka, oyebi mobala tchake zemi, oyebi tepo obando pese mibale belende olobi. Na ebiti. Ebi mbala na. Ya ko ebi soka ki azana zemi. Oui, asenga abina zana zemi. On a dit que bâtiment bazar pour bamola qui n'attend la pesa qui mi bali ou bamola inga pas na bisa qui eze. Na ebi na na éviter. On a sina lobi ça que ceux qui voient.
D'accord. D'accord. Problème exact. Hôpital o mema qui est pour que ça le kirtage. Oye bien go. Maman naibi mangwana. Numéro médecin. Naibi ete Maman nga bala saki nga babi bala saki mo bile mo mukie naibi naibi nganga na te. Mais nga naibi ndena se tout tanga kinda kina ba saki mamunyo so eleke na ngobie. Sko le ba sango su ber su ya 2000 su na ndenge eni. Oboyo kimeleni. Nga naibi mangwana te mama sko no 10000 kam nga naibi te ndenge ni. Atakuna ya ka ba mundu jamais la otikondi malika bonga naibi te. Boyo Papa Sarah, tu l'as son maman non kuna ake pas été parce que nenga sa boisa mo s'il vous plaît, il y a divin. Yo ya qui pour la solution. Je pense que de cette façon ma kele le kobunda et puis ça une solution. D'accord? Rolandela ndeko dora azane kuna to solani na kimia. Mais o eza important le quoi to komi déjà pourquoi lobi na tongo ngana oyi kozwa responsabilité bakota na échographie toye banano eloko nini elekana po moyena kanga ebata ebele awa ezati na état bozali bakende no médecin tala no tota no premier soin mais yekuna to rolandela na biso et pour ça esika okite soki atie matata to tika ino na la police pour mutu soka oyo raté la police il faut redresser alors o eza ya ko sauver sikoyo eza nanu ndeko na biso soit il faut pesa numéro médecin oyo alobaki ke no il faut ba laver soki matrice so ba kata soki nini to solane po le cause a pena la maîtrise à maramote. Voilà, merci beaucoup. Je pense que to libérer ndeko pour na moni abando lela sous bando sali déjà passé bandeko bozota la biso bano baza bana abandonné ko benga bango 100% bana bitiki na ntimi papa mama azate papa ndatikali papa abandonna bango. Alors tu te kota na ba démarche OK luka papa et tout ça et singa to sauver moi là haut bazan ali sungite bana esika ya ofanda te. Donc biso tozo garder bango nanu pour l'instant en attendant to mema certaines enquêtes et puis bandeko nyonso tout oyo ba rota l'émission vraiment en tout cas bosunga bandeko sunga ndeko oyo ngana to luka ndenge nini awa to ça la première pas na shebiso awa et puis oyo ko tout ça motema pende ya bolingo asunga bana o apaka nanu kolongola eboye esenga folukela bango ndaku esenga makambo ezebele nzamba pambola bino pona mona ye azoka biente yaka nani zwana oli papa na pokolo baloba bomo akoyela biso atenga. Juduric House, nulle part ailleurs qu'à Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai parce qu'on a tout. Ah, ba protocole ya boy. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato baninga ba baby shower, ba événement baninga espace vert. Dans l'endroit na biso, pona ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso toko, mettez en awa. Parce que tous en eloko ya koité.
Merci Juleric House. Hey, alors là, Juleric House. On a 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi c'est mon bas zobo tate, ndi yango ko sala keboka bwana. Et là on y yo senga biso awa to sala nini kona to senga ko toni.